papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bambana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwenye Amange wa Mokusa Kili Maguma Giselle Irene Masiandoki wa Mokusa Akusina kwanza muna wa Amange wa Elbi. Ya fai. Neni. Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bima na GPS. Ba je so bangola lokuté leki. O biloko ekita na Kishasa après ki Angola. Ba minyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola Express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Mais manga ke na so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola Express yango. Yango ni ba changer. Et puis siko Angola. Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako, vai com sua. Ah bon? Oui. Vai, saca, brasileiro. Bonjour, Labrinha. Ah, o Jorge. Nós vamos kenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osa yenda na partout au Sali. Ah oui hein? Agence ya ngoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brin na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na zi biloko na ngai nyonso yango oyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nangala brin na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso. Mwene. Na sepeli na kei na bango. E na biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota, na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada. Bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Messana Kolanda, Iran, Masiendo qui TV, oh maman Bino, la cabine, Kakaba, histoire vraie pour Essa la Bino, vraiment Kassi, Nabanda Kunabino, partout Bozali Nenga Lobakanza Balola, Apambola Bino pour na patience, na fidélité, na confiance. Nenge Bozelaka, Masolo, Iran, Masiendo qui Essa la vraiment bien Makassi, en auto Ebisa Kabande Konyoson, Bazolanda Biso partout, ba oh nan ba s'abonner na site, bo s'abonner au site ya maman Bino, ba oh déjà bo s'abonner, bo partage. Et ça là vraiment bien makasi parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te topesaka merci na bande konyoso bazo soutenir biso tant to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne to lobaka nzambe apambola la patronne Betty moi ça me bla vendenda kuna verchache moi ça leki mibali na banda la patronne Betty adorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect boumela merci na Bea Lokilo na Katia Londres ya vient na fils Lokilo balobi boumela couple tokos ya kosamba ezate to bosanite kopesa merci na maman Anastasie Vita ya papa Trésor Chouba lobi porte-parole na biso ya maele tazi Vita imana to benga ka ebongo ndenge ya Simon ndo ya papa kokodia nzombo amesana ko benga esala ka biso vraiment bien makasi merci na Willy Moucheni le vrai code mboka papa social to bosanite Serge Tataki Bokolo bana Luanda bozala bien makasi vient na Simon Kibukidi mutambongo ba murezi mama Irene ayaka boy
nayelaka bino masolasolo tobetaka aubergine te nde bomoni na tie na matoi boye bandeko na nga ezali publicité boyebi ke mama Irène Masendoki asalaka bapublicité nyonso ndenge nalobaka nga nazalaka kobai vedi ke namekaka nyonso mama Ani Sunda na France akotisi bafantaisie ya bacouleur parce que kala te tozolata maputa moi de la femme moi super ya blé esengaka mwa eloko lito ekota mwa blé moi super ya rose esengaka mwa rose aza na biloko ya matoi mideli nyonso mpe na bacouleur nyonso benga mama Ani Sunda na France numéro ne eze pa na nga mama Irène Masendoki soki obenga na lombango na kopeso numéro okomande bafantaisie no eza mideli ebele mpe bacouleur nyonso ezali chez mama Ani Sunda na France. Voilà, merci pour la patience et la fidélité bamouré na bamourezi nyonso topesi merci na Fifi Tomo la japonaise et maman na Erastine na Katia Bundes tantine voisine Fifi Tomo la japonaise ya Kati balobi umela ba mama bokolata maputa bozo benganga mingi pona numéro impératrice MK na Katia Autriche azoteka ba super wax ya original na ba grand super benga na plus 43 67 64 53 21 69 soko mi mabe benga biso toko bongisa ngoto bosa na te kopesa merci na viela biso pochane andel mo bangela shipping na kati ya colonne balobi via kanga masolo soko lingoti nda carton bana bundes nangola topé na Congo Kinshasa ko hésiter te benga number 1 na ebisaka bino pochane andel ato tie diamant na carton ekomaka benga na plus 49 152 0251 77 31 okozwe moko pochane andel mobange na shipping na kati ya colonne bamurele bamurezi na ebisaka bino biso selaka proverbe 19-20 tozobeta masola solo tozobeta aubergine te yo mtolandi mama Irani mbala liboso nano sabona te S'abonner pour écouter na songi soni moko ya propre na yebi kotongo na ko sepelisa yo yo s'abonner partager ka pe maso na nga esalaka vraiment bien makasi liso na zo betela bino euti na mboka ya Suisse ba mama na ba papa eza ya koyinda bana ba bengani papa na bango na ndaku tolanda lisolo ya be Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle zwa kitovanda olande betel pro max ole kinona betara kaka solo a aubergine ele kakate ba papa na ba mama ba bengi nga na Suisse mbango ba mama ni beta lisolo oyo to landio mikolo zo beta masolo mingi ya ba papa nga bisuka na zo beta ngote pona lingara ba papa te non na lingara mibali makasi ponga na mwasi naza obligé fona linga bajo mais eloko nini na koloba ba mure na ba murezi masolo ya ba papa nde koti mingi na Irène Masendoki TV yango tozobeta ngo ba papa boteni nga rigueur te nazo senga bino ba pardon parce que papa moko lobi déjà sabola kinga afinga lobi tala ekuda makolo x nga bia x de makambu e kangeli nde zo boma bango na x ba banaji ba bébé mwasi makolo x et ça la bien ba murele ba murezi papa moko abeti ba ko afinga pona sala ki video na lobela ki ba papa même solo zo kota ba papa bo batela kimia leki na bino mama bino mwasi na bino pona mwasi si nazo beta masolo na bino na osala effort ya muto so enga liso na opesa conseil na obomela bino moto na otsela bino na se na osipela mabulu bo chimola ngande na osipela bino na ba conseil pa ba mama bolanda lisolo na suka to pesa ba conseil ba papa mitungisa te ya ba papa ndeko titro esenga photo luba esenga photo bimisa ya ba mère petanga ekota to bimisa bongo TV na nga Aigle Douglas da Katia Afrique du Sud ya balobi Douglas bel homme ba murezi nyonso mama Irene elbino lisolo moko eza vraiment ya pasi lisolo nazo bete eza lisolo ya ndeko moko ya mwasi na mobile na couple moko na Katia Suisse mais bana babengani papa na bango pourquoi bana babengani papa oya boti bango ba murezi makambo eza ebele makambo eza minene boya totonga mama on a Suisse na mobile na to cité non to cité pe ville te mais to mema bino kaka nde na conseil basomba esika na bango na Congo batonga ka mwasi na mobile batonga esika ya kitoko makasi et comment que na vacances ceux qui bake Kinshasa moko ba mimaka bana mais mingi mutakenda Kinshasa za la papa nzoka papa nenga kenda Kinshasa kaka na balabalo basombela lopango alinga mwa bebe ne moko mwa likangu na ye jeune fille kaka na balabala na bango lokola pe mama za ba sero bazalaka mwa balosambo mwa ba logique alobaka mingi te kotimba pe mukie on mère fo otimba mère kotimba mukie akipara na ete bakenda Kinshasa mama na nzamba sali grâce tabota bana basi abota bana mibali ndenge na benga Fifi Tomo la japonaise mère des garçons mama na pe na Suisse azanga na bana na mibali 4
bolanda lisolo très bien abota mwana mwasi te eyaki kosala ke année passée azwaki mwana oyo ya mibale bakende Congo po ya mibale mutu aza na mentalité mingi ondire ya mwa Kisasa bakende vacances amona pe lopango ndenge batonga ndenge kaka ezalaka batata na mama bolanda lisolo eza mokuse bocomprendre pourquoi bayena wana Irene Masendo Kitivi po ekomemela biso conseil ntango bake Kinshasa na mwana bakomi bakendaki vacances atour wana papa na mama na mwana ya mobali mwana deja aza mokolo plus de 20 ans bakomi na lopango na bango ambiance ndenge ezalaka bazofivre kitoko vacances oya mibale ezalaki mbala liboso akende komona lopango na bango ndenge batongi yango esili esalaka bien otonga mwaki shinga pemba ntango esi memi bapeti olakisa bango keloko mama lukalaka mbongo yango esili esalaka pena kitoko makasi bazovanda nzoka bapasi akendaka ye moko to daya likangu nde na babana bato nyonso babana bayebi ke tata oko lupango abimaka na fille moko na quartier mwasi ne pas azalaka na poto me fille aza likangu soki mère aye mwa sembla esalamaka soki père aye omonake mwa likangu wana aye kodondwa na ndenge na ye ntango soki bake vacances mama bazalaka na Suisse na mwana bango ya mibale na papa na Kinshasa papa moya asala mwa babisalelane wana eza te po mère apala nzali baokumbela nka bongo eyakosala ndenge ezalaka na Kinshasa mama bimiaki mpe bafamille na ye mwana oyo mobali atikali na papa quelque temps oncle na bango ndeko kaka ya mama ekolisa mwana mobali babima babeta tour papa tikali ye moko na ndako papa lokola mama otie bakani ndenge Kinshasa linga beta mwa kufra na ye abengi manzele petite na ye wana ya quartier aya ereg bapapa basala rapporte robeta masola boye mingi bamama bazolela nazokosa bino te makambo eza mabe mama Irene Masendo kina minute nazoyoka bamama trop batakolela batu baza bablesse na bolingo na memi ndengambu ndenge na betaka masolo po nazozwa bamasolo ya ndenge na ndenge bamama mikolo kolekanga bazolela baleki mikie kolekanga bazolela musala nazwi nazopesa conseil bapapa nazobomela bino moto nazozipela bino bamabulu bochimona na baconseil borosenti ke na ndako bakimi kokota mpo naza makasi na kolendisa mitema bamure na bamurezi papa bengi mwa likangu ne akotisi ye na ndako kaka na chambre na bango abandi kosala masolo botala mokili ndenge esalamaka mwana na bango ya mobali babimaki na oncle na bango bazongi batelemi libanda oncle abi azela ye wana babengi ye pa copine azoya oncle ne akei mwana mobali atemi na lopango bino nakota mokie na ndako ayebi ke mama na bango aza te me papa azali soki papa deplace seka aza kaka pembeni mpo programe akobima papa batikali koyoka yango te ntango mwana koti na ndako na bango na salon vandi asentir mouvement ndenge bato baza na chambre petit mwana poto azwi tiombo azobeta diku keke mitatala ke papa azobimisa fille moko na chambre bauti ya kosala masola tata na mama aobimisa siko na ndenge rapide po akende tala mibali alalaki na mama esika wana me mama ke bafamile na quelques minutes kaka mbinzo elobi te na koti mwamba mingi botianga mpe sikoyo mayebo fo nazala 3 pièces papa alinga change mwa gu bamure na bamurezi bolanda lisolo kitoko mwana mobali plus de 20 ans na poto ayebi makambo nyonso ntango abi papa nini bona chambre mama mwana panique mbala moko mwa mbali wana gifle mwana mwasi wana bana poto énergie nazokosa bino te bamelaka baprotéine check babiloko na mama bakowandaka bamelaka na bakopo na bango baningisaka boye protéine check nde makambo bana poto trop d'énergie bapapa bokeba mwana poto gifle ntango papa ninga sa intervention mwana tindiki papa andi kobeta deja mwasi atata na bango likango jeune fille wana mwasi akimi abimi na lopango esali ke mwa panique afongoli porte abimi akimi na balabala ntango azokima mwana poto alandi ye fille yanga koti na lopango moka na balabala mwana poto croyant ke mwa fille yanga kimi ake kobomba nzoke pa na bango ntango mwana poto akoti nini yango mobulu mwana tata wana bokalme balabala bato babimi esalaki mwana poto atondisa bato na Kinshasa abeti likango atata na bango deja ndenge bazalaka na Suisse bayokaka bekoke papa mo etamboleli mabe esalaki mama na bango kibonzambe ekoma ebele yango nazoba basi ya poto soki eka mobali azwi likangu mba moko abongoli motema bozobongola motema te bosambela mpo boza nde na basusi mabe makasi basambela ya nzambe bongo te donc mwasi ya poto so mobali azwi lika likangu nabwake na maboko ya nzambe omona ozalaki no na ntango wana te obongola motema obongoli motema force mpo somo ya likangu bamure na bamurezi bolanda bato ba papa na bango ke mwana na ngai c'est mon fils bosimba ete bato nyonso papa buzoba baprotege mwana zonga na colère nzoka fille yanga vanda wana ntango mama ye mwana siliki abina ma bango yango koma na basusi soki papa ye Kinshasa yo na poto liaka tokonda kobelaka
okoma kosambela oyebi ke papa azaka muta ba bêtise po likamba papa za na makango eza première fois te na yoka ngo esi na yoka mais leo nde na ye kovivre yango na Kinshasa de toutes les façons nga na bele non ça 2 semaines non ça sous 2 semaines te na ozonga na oki échanger billet na ozonga mama me ko calmer mwana boyi esali ke mwana ya mobali akati voyage azongi Suisse tanga zongi Suisse asoli na bandeko na ye mwaso azaka na bana mibali nazoloba bien abota bana basite ya bana mibali balingaka ba mama na bango bazalaka na bolinga mama na bango ndenge pe bino batata bobetaka toloke bana basi balingaka bana ba papa na bango ezali vrai ba papa tokeba tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt nazo beta c'était biloko to sala et causer biso problème na bana to bebisa bana mwana poto ake kosala scandale na Kinshasa beti likangu ya papa na bango tala mwana aza plus de 20 ans bundi c'est que maman na bango aza na 40 ans na 50 ans 60 papa 60 quelque c'est que ba mikolo ba mourir na ba mourir zitolanda histoire très bien nazo beta ngo na kimia pesa mulaite kalate nazo sukisa bino mwana poto azongi poto na kanda mama na papa batika na Kinshasa avandisi bandeko na ayebisi bango bandeko ne batomboki yango mama koma kobela bela mama papa bandi makambo kala toyoka ba discussion za na ndaku papa so ke Kinshasa zora basi donc mama nda supporta mama akokufa ajise pusani bana poto ba commencer l'intervention ya ba mama na bango bana wana na Suisse ba koti na chambre mama na bango bakangisa biloko ya tata na bango nyonso batiango na salon histoire vraie tangu mama na papa bauti Afrique bazongi batikale ko potana kuna o bawelaki baweleli tangu bazongi mama ya bana bafanyise ke andalo papa ozasuswate papa za mutabuzuba to remarquer que yo bomba mingi okufa mama ozokonda papa fa bimana ndako papa zoyoka te papa bandi buzuba makangu lelo te eza ndenga papa yoka te toza mikolo tomona kapoto kiparate papa fa bima bana babengani papa mama bondela bana babi non fa kende yake kozwanda kupa bengisa mwaso na Kinshasa bavanda siku esika moko kwa lingi buzoba parce que mwaso papa zui na Kinshasa aza même pas propre ngana monier aza pe mukolo te mo juste papa zo lukanini papa zo lukanini po atanga mwana na Kinshasa na uzwa mwasi ya bongo te sentiment ngo papa zaki na ngo ya ndenge nini et en plus to zawana na ngai akotisi na chambre na bino eza manque respect mama bana batomboki mama calme bana bi NON papa fabima babengani papa na Suisse papa sika okende zata ke ko vandisa famille moke zaka pembeni a expliquer ba onke bana babengani ye mama pe ake ko soana famille no bo vandise ka ata pendant quelques jours na calme na nubana po oya liboso kutazaki na Kinshasa te me oya mi bala BBC mutu ya liboso mtako mi ko silika makasi ya za mutakanda vandi bo vandise papa quelques jours bongo tota ndenye ko leka ko zonga na ye famille no ko baza pe famille proche bazu papa batie quelques jours na ndako na bango na biloko makamba soni na Suisse mama musani na zuya ya ngona ebisaka bino bolinga batu kokota to kotika no na soni yesu ba ko beto basa bolinga batu bokabwa ya bolinga za na bujoba na okosa bino te banda bozela ka bakabona banda la kabina ko bimana ndaka bima kombe de fois bimara te seke babongisa ya bolinga za buzoba bolingo za na buzoba na zokosa bino te yango bolingo na isa bino professionnel azala te licence za ba élève kuna to yekola kaka bolingo za na bujoba mama tango bana babengani papa mama komi ko bondela bana azaka ka papa na bino bozongi sena ndako bana babi te mama buzobele kimingi mama sala randeni soki bana babimi ba papa boya koyoka esika bokoseka yango oyo mama kalingi maki abengi papa na telefone yaka mbangu bazate yaka kolia papa utie papa voisin wana zovanda ye papa lie maki asali masolo mama na papa salaka asokoli asala kosala ndako ne ava bana baya papa azongi na ndako na emoko mama koma kosala ndeni soki weekend wana bana bazana babimite papa lingara madesu mama lambi madesu akangi Thompson ase biloko papa sala katango na sekela ti manto abombi aisi bana na zoya na bimukie akepa ba voisin ketika biloko kolia histoire vraie na Suisse akepa muningane mwase sika papa bomaki yaya papa lingara madesu mingi na sale madesu nga konyango na Thompson talaka pona ba dépense alia mo biloko mikolo a ozonga neka na zokalimeka kabana ba mure na ba mure siboningesa na buzoba mwana bundeli mama mama batike nexes na papa convaincre mama veut dire que love ezongi ti ba bengani papa mama komi mal à l'aise komi ko slikla bana komi ko lela komi ko bondela bana mobali ne azonga bande ko ba papa botala buzoba ndeso le kana poto
papa beti un mois na un jour na ndaka ba voisin papa bendi papa leki nazaka na France asoli na ye biso banda toti kishasa na onzo ata kosola no te bana ba menansaki nga tala makambo elekaki boye na bi mes grands frères osali mabe osapona bengenga toke vande pa bato bana na grand frère mais makambo yo tika ngote pona ni grand frère ozana moi c'est bien je sais poussani botongelo ka kitoko na Kinshasa bana si bakoli bana pe na fisi nzamba pamboli baza pe na misala ya malonga bango nyonso bana mibali petit frère papa tata lek abengi bana bandi koswana ba oya mobala boyaki mais oya suka zaka na bolinga papa a convaincre bayana ye na mbio to beta lisolo ba mourir histoire fe papa na azonga na ndako bana balimbisa papa bana balimbisa papa zonga giga papa zonga correct zonga respect atika buzo bavanda na ndoto ebiti soko sala ngosusu rakei mais na poto atozoke na buzo batako ma respect bana balimbisi papa mama pa limbisi papa ya botala poto buzo bandeto okinango histoire vraie na Suisse yango nazo pesa conseil na ba mama nyonso ya poto ba papa na ebisi nazo bomela bino ba moto o bo pelisa nazo zipela bino ba mabulo bo chimona ngande na o zipango ba mama bazoya vraiment ebele ba mama bazolela basi ya poto mingi bazana ba problème ba couple na bango bolingo ese sila parce que ba mona bafinga bango bifinga bavivaka pona bana to kendeka bongo na age lokola balatisa basi ke soko boti mingi okoli kotula na ya mwana basi bazovanda ka bongo mais na opesa ba mama conseil eloko nyezo sala bino pasi bozo souffrir makasi na vie ya couple boza allergique boza fragile na koyoka lisola bambanda na logique ba mama bolandanga très bien moi suis azana pota ko tika libane pona mbanda Kinshasa te to qu'est-ce qu'on a logique ni qu'on a na bino boy to solo là papa azo kende Kinshasa bimisi mbinzo ne pona 3 semaines ye mutazozwa maladi na ye mutazozwa lisumu na ye malédiction zo kote mutazo dépenser mingi yo vandi na yo aw parce que mama zakani soko zi maladi ye no bosangani yo poko mi victime ya buzoba mais na logique moi si o vraiment yebi kazaye akosalaka jamais ba crise ba tension pour na mbandaza na Kinshasa pourquoi na lobi boy biso na génération na biso to tiaka mobali aza mobali na nga yango tozo souffrir oui toke na makomi génération elingi makambo nzambe mingi ekobo eza vraiment lisumu toko boya yango te mwasi moko te ako accepter atika mobali na kende atanga na zoloba oyo na osala ngo te mais tozo pesa conseil na sens nini na yambi bapela basi ebele baza vraiment agité makasi mais bambanango mingi baza na Congo na yebi te koluka kotonga to kosala bafaire na Congo elukela biso ba problème na ba couple na yebi te po masona za majorité ezakaka to sala ka business na papa tant papa komi kokende ndaku eninga na majorité ya masolo eke bongo ba papa totia na si business ne kobo ekenda malamu te yango moina Congo ba chantier tika le belé misa yesla te po kotisi kobo na okeka bongo mais côté ya ba mama soki tozongi à l'époque ba mama na biso bazalaka na bambanda oui école pantalon de nature basala bango bongo eloko wana photo raisonnango ba mama école pantalon de nature basala bango bongo yango tolobaka na bokoko ke moi ça que kozana bibali mibale ndaku moko te mais mibali to monango oui to kwa na ba famille mona papa za na basi 4 5 to mona oui mama lemba zalaka mama njila zali mama bandala zali mama kitambo pe azali batu ba vive loko baza ona oluba ba mama bakomaki na vi moko mona mbanda boti apesi pe mwana na ekombo ya mbanda na ye mbanda bakoma pe kokutana makamba famille bakoma pe kosolola mbanda koma pe kobenga mama kulutu mwasi ya liboso ekoma ka bongo génération na eleka batu mingi bakola pe na ba famille ya bongo bazali mais loko nazo banaki lelo tokoma trop mobali na nga yango tokomi fragile mais to bosa na kate ekolo pantalon emekaka ekolo pantalon eko meka elobi te ke boyi yo mwasi ndako parce que oza aéroport international yo za la ranjil bango bazala mwa bandolo o comprendre est-ce que ba avion mike kitara yo nde penoza me nguli yango basi photo kolisa maturité na biso tokomi fragile tokomi allergique oyoka mobala bimina fille mona Kinshasa oke luka fille wana Facebook ozwi kombono bandi ko luka ko finga ina ba messenger et sopa oui tango yebi ke ozala ranjil est-ce que to kitara yaya ko kipara ndolo te
yoza aéroport amunene international ya Kinshasa ndenjil toke bongo bamama todose tokende trop rapide eza na basi mosusu oko bandi kodevanse mbanda wana ozopese baporte ozopese bapouvoir yango conseil na bamama bomeka nanu kobeta kara po ekolo pantalon esalama ndenge na lobi na encourage bapapa te mais toyebi ke ekolo pantalon basalama bongo tozonga à l'époque bapapa bavandisaka basi mibale misatu ndako moko me na kilelo biso tozoboya yango parceke tozotanga bible oui tolingi buzoba te totie trop sike mobali aza yanga yango mosi oyo kasali bêtise yo komi na batension osali AVC komi na dépression yaya moto akufelaki moto nango bagolgota te Jésus Christ de Nazareth kibombande banda na bible ana pe bafingaka ye mingi pa penina bazalaka bambanda okomi deja biloko elekelako te mpo ezala deja kibombanda na bible eza ana tanga zoyela nzambe apesi Samuel penina azoseka ye yango moni raison bato bapesaka bana kombo penina te penina azalaki impoli lokwa bafille ya Kinshasa penina azalaki kofinga ana makasi bamure na bamure stoke batan eza mauvais conseil gratuit na bamama todose totika kobengana mibali na ndako totika komene bango vidi po asalaki bêtise na Congo vandisa ye tokende nango sikoyo na baconseil peut-être bakoyoka bakochange parce que semaine oyo nakotia na baaudio ya basi bazolela c'est grave nzambe apesaka kaka tension na bandi balife boya kokota bokoyoka baversion ya bamabala ndenge ezopota na niveau bandeko ya basi bazolela ekomi vraiment pasi bamama courage na rappele bino kaka à l'époque bamama na biso bavandaka na bambanda mama kulutu mama njib tokomaka bongo tokola mpe tomona biloko wana na kilo tokoaccepte yango te me todose moke tobengana mingi mabe ntango papa zwi likangu na ye libanda asala ekobone ntango obengana esika oke kovanda wana contrôle ne topesi esika otan ya kobenga mingi esika bakolisa bolingo tia otia zemi tomeka kodose bango tomeka na kosologiste olingaka nini osepelaka na nini basalelako te bakoya kosalela yo mpe atosali yango baochange te mpo mobala tokalingele matrice olambi yango na bouillon otiango na mwamba yaye otiango mosaka aochange te ekolo pantalon bamama bozala forte conseil na bamama totika kobengana na mibali na ndako tomeka osoa totemporize todose tokomi agité trop de bambanda Kinshasa yaya bana na batiaka lititi na sa monoko yozaka na Yesu patiente na mabondeli eumelaka me eosimba bamurele c'est comme 900 na suka ezalaki juste mpona koyebisa batuke bana babengani papa na Suisse epesi mpasi mpe mawa me nzambe aza bolingo papa leki na France abengi bana bayoki bazongisi papa me ezali soni bapapa eza lokumu te bamama bazosouffrir mingi papa mwasi nobali bosali 30 ans 35 ans litomba nini okobebisa couple ebotamisisa mpona mwana moko ya propre te oyo ozwi na Kinshasa papa bokanisaka divorce ka basi mutu baeshuwaka c'est faux bokanisaka mobali atulaka te c'est faux bapapa mingi bazokufa na ndako tomo ebembela bango apres 4-5 jours bazopola po baza bango moko mwasi abengana yazwa ndaka kufa balukaki baye komona après quelques jours si akufa bamama bakufaka bapolaka mingi baza te po mama tikalaka na bana na ye mama soki asali crise ata na 9 akomi poela te bana ne bauta classe na 16 baokuta ko ya kufa ye nonko aliwa mais eske okende omona 60 ans yo moko bando boma libala ozokoka mpe kaka kobala te okufi baye komona ebembela apres une semaine papo oke mabe na sa mabele dejo bandi komibebela kobeba so ebonga banda kobeba ata na sa mabele bamama tozokufa na biso me tozopola te biso moko na ndako mpo bana biso toza na bango me bino bokendaka sans bana bomeka koreflechir bapapa tant eza mauvais mwasi akala azalaka te mwasi na oyo bokola na ye ye wana yango bino bamama mpe bomitika te ya tembe na tembe eloko te ya mama amisunda yango bozalaka mpe propre bolingi bamikadi ya minene boluka baoyo batata balingaka mibali bino mo bolobaka bakolaka te ngai te mnalobango bino moko mwana mobali na mandefa pe me papa azokola te ozopese bapouvoir mosusu akolaka bobandaka bongo te si akoli libandi ekoma mandefa ekoma ya pembe me yo na monoko bamibali bakolaka te asiko basali bayokaka oyo bino bolobaka bamama bozobeyanga trop malela eleki mingi milelo na milelo bamama bozokrake baaudio na bino nyonso nazwi me mosala nde te ezobomanga semaine prochaine peut-être na kosala siko balife courage na bacouple nyonso boza na baproblème mama atokanga papa na mwasi lelo nazoyebisa ye olimbisa ye epesa ye chance bovanda kobengana eza litomba te tala papa osoni na Suisse bana babengani na ndako mpona nini buzoba bapapa bovanda boreflechir
mutu nyonso atalaka esika intérêt na ye ezali naokosa bino te ata biso basi. Oui, vanda réfléchir. Mwasi oyo naolinga kuna nga naodepense oyo nazani awa adepensaka na ye moko akendaka mosala. Mibali boza compliqué oza na mwasi moko opesaka ye eloko te na poto akendaka mosala akotaka kutu na budget ndako acontribuatant na batelefone bacourant kolia makambo ebele. Mais yo kenda mosala ofutaka ndako ozoprefere oke kokabelaka mwasi moko solesaka na famille moko boye oyo botisi ata mwana te. Bandeko nanga mibali eza nini totia na se bana bakoli tokokende boye ti wapi kitoko te. Communauté na biso eza na ba problème nazokosa bino te naza na ba voice ba couple mingi bozomona ya mwana Saint-Valentin ba photo ya sembla na sembla mwasi baketi na baya papa ba isanga na confiance na pesa mengani bolingo sila na commencé na Monica mobali nanga na komi na kanda eza kitoti totia na si nzamba pambola bino po na patience na fidélité na confiance ebo patienter kalate na zwa na ba life boko yoka ba mama bango moko na bodio ndenge batindi bazolo ba boko seka buzoba yango na opesa ka conseil na yo muto kota bolinga batu ya ti komoni mamo bana ba bengani mobali ma osel mobali ne ba makie a benge bazate ya kolia ya kosokola ya katosa na biso mbangu bana ba ozonga ka na pokwa tala niveau bana ba kote liyo mais yo o protéger love no bolinga na buzoba na okosa bino te. Bana Suisse, biso kaka boye. Mama Titi à votre service. Mama Titi na kata Zurich eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur na kata Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no ya anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na priya bien tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na priya bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kaka boye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service.